ndeko bakinoise na bakinois bolandaki mokonzi ya mboka alobaki ke maladie oyo esili te ezokontinue. Asengaki apesaki mitindo que port obligatoire, port correct et obligatoire à basque. Mais tout le monde qui est respecté en côté. Alors, il y a des dispositifs sécuritaires et hygiène pour respecter les gestes barrières. C'est que place à la maille, na gel hydroalcoolique ou bien savon pour battre ce qu'on a en boko. Mais tout le monde va respecter en côté. C'est pourquoi à partir de lobby, police partout et qu'on les contrôle. Na balabala parce que police est là qui m'a pongi toko contrôler eza na balabala eza la wapi toko tio na masque te to kangi ata na kati ya mutuka oza na masque te to kanga yo oyo bache ba établissement privé eza ba établissement officiel public toko ti dispositif wana te to kanga yo to kanga peu place yango ba musu ba cheka ba cantine pour l'esthétique et tout ça. Mais ils ont la quantité, ça vaut la quantité. Police a collé à tout quand ils gagnent. N'a yo mokolo sika oko zala interpeller. Et c'est que toto sambeko. Malade des alliés et silité. Tout le temps masque, tout respecté. Quand le batte pas maté autre tracasserie police à koto samibeko. Parce que loi les alliés arrêté à gouverner les alliés. To kola nanye sowana. Et puis nuisance sonore. Bato ba moni lokola de confinement et comme maseki. Bakanisi que loi ici. Bazo tia musique ko déranger bato kala mingi te kele se ko banda même kele c'était ba malade bazali place liberté na soki ya moninga bandi beta musique e pa na yo etungi sa voisin to koleka ko saisir ba matériel nyo so wana nuisance sonore police a koleka ko boto la biloko wana e ko saisir pose ngo okufuta amende ya munene. Alors to sengi na bino moto na moto ato sa mbeko à partir lobby police ko za nzela pour la mituka pour les obligatoire masque. Tu as dit que pas ses alliés, mais balobi, mutumoko liboso, 3 personnes ici. Batunyo sowan et sengeli ba ta masque. Soka la masque, est la mutuka officielle, est la privée, est la taxi. Nyoso il faut masque correct et obligatoire. Même ba wewa. Soka to moni wewa, ala ti masque te be client na ete toko kangaye. Naye na client naye. Ndenge moko na batamituko. À partir à lobby, police a kozala partout. Bolobi o toloba kité yango yo. Ezali loi ezali arrêter à gouverner tozo faire respecter ango oyo akoto sate etali moko yo ozana bar na yo boka ki moko nyamoko lobaki ba mesure barrière ba geste barrière distanciation physique c'est que moto esengeli azala mosika na yo plus d'1 mètre so toke na bar na yo toke na restaurant na yo toke na supermarché na to moni que on fait respecter distanciation physique te toko kanga pe ko futa amande ebele esengeli kotosa malade décidité. Distanciation physique, moto à 1 mètre. Na bar na yo, moto 1 mètre. C'est que bato bazawa na bazana distance. C'est que bakanga place moko ou bien casino be wapi to kanga yo. Même ba église, kala mingi te ba église ko fongama. Le 15 mokonzi mboka lobaki, le 16 te bi que ça dimanche, église na yo, to ça bato baza distance. Et puis nuisance sonore. Et puis bato baza libandate. Soko moni esika na yo eza muke etali yo. Yebisaka bato baza muke. Soko ça 5 kits, soko 10 kits, eza problème na yo. Mais distanciation physique ezala. Et puis lavage à main. Les bosses église, basu température, muto soko li maboko. To koti angote, to kangi église. Okolo bato za ba démon, yo nde démon. Parce que yo zo to sa nibe côté.